Oui, mbote mwana mboka Paul Tosua. Oui, mbote mingi maman nanga grand prêtre maire. Bonne santé. Normal nzamba asunga. Toi na biso vrai na rythme Congo. Et nenge pepe da kumbela Congo mabe, tout ça biso bien. Oui, tous allés en direct à l'aéroport, tu es mwana mboka Eliezer Tambwe. Que tous en aéroport, l'aéroport ils allaient boui, c'est normal. Tous à la carte aéroport, tu es mwana mboka Eliezer Tambwe. Oh le banini na retour ya mwana mboka. Tu es Eliezer, tu papa. Tu es Manu Eliezer, ba finga villageois. Bon maman, merci. Villageois aya kisasa a confirmé ma solo na minute ozoli a gaz na bakino mususu o ba tout à tolo bakino bamiebi bango moro o baso. Oui merci, je crois ndeko Eliezer la zozonga ndeko Eliezer villageois a musonga kabinda fait fond mais à se confirmer na Kinshasa, vous comprenez bakino mususu balobi bango ne bakolo kisasa mais ba sila lokola mungu na mai les villageois tout ça n'importe parole les intambouté mais au moins tu as soutenu confrères journalistes na biso ou akindaki kopema oui bien après l'élection maman les intamboué ali akina no bato FCC belé il faut te le bango bien na lukunga bango bazali ba ministre bango bazali ba nanyo mais les intamboué bimi numéro 1 na bango pour vous comprendre que même bato muso ba bimi na lukunga wana on dit ba somba ba siège ne toujours ba nungu na voix normale les intamboué mais kuna na bienvenue lieu tanjoli na ba vrai député élu bato ba voter na voix normale le reste sinon so ba bimi ba bimi député donc ya ndo monde ko yamba lelo et ça biso c'est monto yamba les airs député national na biso muto lo belaka biso na parlement o akindaki na fimbute akindaki na unité so azumi mikora boye mobimba otebi mingi bakenda na fimbu bakatana na bango fimbu wana vieza ke mutakenda na fimbu vieza ke na fimbu alobi ki fimbu esalaki nango eloko te abando beta bango alingaka beta bango fimbu mais amonaki batiaki déjà bardoise na nsima na systématique donc abet mais na obeta mutu fimbu te mais en fait à ça beloté donc yombo vient no lugala et na mwasi na bana et donc en fait c'est ça mais les intérêts au moins c'est un député où on a la croix na yé qui nous il va défendre parmi les députés va défendre bakinois tout ba congolais en général et les intérêts na kati yondo moni batu baya ba pese mo mbongo te bato ba yeno so ba uti kunga wa de part et d'autre ba pese mo l'arti et bon député moi PPD o azozonga ba oyamba 20 000 c'est on dit m'a pese lo te pour tomber ma population maman nazali na comité d'organisation na suko pesa transport yombo wana bosana maman mais boyne photo vive au moni IDPS tango Félix Antoine Chilombo azozonga azoya kisasa ba pesa batu mbongo bakabila batu apolo tango Fayulu azozonga ba pesa batu mbongo oh Jean-Pierre Mbemaya ba pesa batu mbongo oh mais on les a pépère de nabi PPRD mais ba député mususu ba député mususu donc les allégés batum mususu ya ata batum mususu zaka ministre 1000 fois mais na gaz na Kinshasa les allégés bon so les lobby na 10 heures to kuta na rompo où il a besoin 1000 personnes au moins 1000 personnes ba yoko binzo bon bango bosana ya onde tozo lobaki lelo na Congo on a plus besoin ya ba politiciens o bazo yaka pona mabumu na bango te ba loi ya mboko onde votamara pona ba pauvre ba malheureux dans l'aéroport so ko tumé bata deuxième musu bato la rabat beaucoup de bato EVA bato la rabat au cours de ba service les asuki 6666 et nini ba service na matolo partout obima bo to soit pas boulu ya so za na 20 000 au ticket dans 5 000 hein on se comprend imagine toi que non bazo créer ba bilon musu na ville à Kinshasa bakebilo musu à Kinshasa onde ba les intambo na ba Daniel Safufu ba bunda po ba bilo on ici là ba taxe kimbute kindarapi donc ba sala ba cop na mobalia donc ba machine ngana okene mikile ki tala bana il faut na futa $50 taxe on est salani yepsa na à l'exception on a offre kimbute bana classe na Kinshasa compte na ngoza wapi donc comment ça groupe ba tout monde bote pas ya parti politique na bino ezaka binote maman ba kino il faut ba la muka totika biloko ono facinenga za wana ba alliance basala ki biso to ebité donc ce boyoki que non beaucoup mais c'est machina ayibi a détourner papa bon la moki bino na machina bon telemele que notre besoin a été c'est tout imaginez-vous que donc Congo est déjà parti politiquement ba sala raboyi ka bango de faut ba lia bango de faut ba mela donc biso ba na biso ba lia te ba melati
Oui, moi, l'amboka, toi qui moi, ma nomination, moi, Sami, kuna na ba bourgmestre, tu évité, ba msouba, le beza, fausse information. C'est ça solo. Ben, au moni, Jatini Ngobila, c'est un vieux que j'aime beaucoup, mais ça, faut cop. Viens, Bani Mabé. Mais bon, bah, oh, bah, les qui n'ont pas $10,000. Pour comprendre que non, moi, j'ai la méga net, un compte dans canaille. Comment imaginez-vous que non, vous pensez que 10 000. Beaucoup de gens sont à teki, l'espace union soit vert. L'espace vert union soit njili. À teki nae. Comment on a pépé les bakanga était bon ça c'était. Bon mon angwa. Oya monga fula va sali semblant que suspendé pendant 3 mois. Muta monga fula. Olivier il a vendu des parcelles en désordre. Non, il est suspendu à longoté. Est-ce que vous comprenez? Olivier c'est ce que ma bella teki on les a tata neto kokonae. Est-ce ma bella y a pas monga fula. Espace à l'état. Bon ça là ni. Bon ça les logoté parce que ils ont baronné ba gouverner mboka. Population boza la sima fachi. Une fois que tu as sima fachi, ma solo aux normal. Olivier fachi population zandeni ba moni pe mikolele ki belé plus de 7 mois lora malongezo ça matin population. Maman quand c'est pas compliqué, bah non compliqué, gouvernement bima non kalaté. Comment on note? Gouvernement bima. Gouvernement bima. Oui, moi, la mboka, tu as vu que les députés nationaux et provinciaux, ils ont vacances parlementaires. Non, les ministres belé, les ministres provinciaux belé à Ville Kinshasa, ils ont signature. Ils ont nommé les ministres, mais à signer un document, moi, la rebelle, ils ne n'est pas gouverneur. C'est anormal. Faux politique. Tout ça va. Congo, ils ont un groupe à parti politique, mon boité. Tu as un politicien, mon boité. Oh, et comment? Oui, moi, la mboka, les Lopenza. Tomoni tozana bongo na vacances parlementaires parce que komona ata ba député moko to voter ki ba compte ba kitata batala nini ba kitana ndeni ba kitana ndeni ba kermesse ba député au moins na parlement nous avons 500 députés ba député à voix normale ba to voter na ndimité ba ko 100 et belé ba nommé na ndinga kanai ba yandeni ba zo banga na yé mutu na ba voter qui était à vacances parlementaires ko sala ndeni yé mo ngazo yi 500 voix pamba. Le André Kimbuta na Tchang, on a lié à 4772 voix. C'est non pas PV on a zagé nango. Kimbuta bimina na 1000 voix à Pamba bimi gouverneur. A bimi député. Et à théâtre. Maman moni ba biloko na moment porter to bandoloba. Ba kinwa de fo fungola miso, to za la bazo ba liboso ba politicien on a té ile polo ile 1000 fois puis bozuité. Kimbuta na ba milliard na union so meto so pona lié na ba voix na Tchang. Bo croit menga député ta. Oh. Maman ngala bima député te za normal te je comprends été Kimbuta na 1000 voix te pépère de to boya des système ani vous comprenez nazana ngel logo te na mbogo yo mais na frappa bato bano gérer ville à Kinshasa na frappa bato bele baza ba ministre na Tchangu on comprend mais bakati na cadre ki motema mabeka ba longolinga parce que parti na ngai et ko gisaki c'est sur le plan national sur le plan provincial même aussi. Mais parce que on comprend que c'est comprendre. Gouvernement ni population. Nous avons besoin de écouter. Et les cours n'a pas au côté parce qu'ils ont déjà kuna na cour constitutionnel, boyebi ga mamunini o eleki kuna. Mutabime na ba vont muke koto na seni, a comme la cour constitutionnelle ba commissaire député. Si on a la cour c'est maman nga. Et bela mbona musique ya campagne wana. Pona que no bimsa su mbongo ya nini ya nini. Ah tayo moko. Maman nazo vivre. Je suis quand même un reporter. Est responsable d'une entreprise dont les lots n'ont pas poto. Vous comprenez? Tu as toute la la fierté na cameraman, na toute la tolo. Na mon avion Zakaria après ça non pas position bien. Non, la personne en position. Na travailler na lingala. Nandeni. Soma bandako. Maman na ya linga fasina ba parler bato ba yebinga ba yambanga ba jimu kendi ba David sala ba Terim Landu. Ba yebi ke to soit Paul Ayamutu. Na le pont monter na linga fasina. Ah, pistonné ndeni. Ah. Et si comme mbongo za zakara pistonné. Bato balonganga ti lelo pourquoi? Banana moi jona ba ko sona olonga, bato bela linga fazi ba ko sona olonga. Pourquoi? Mais vient na biso grâce à lui. Sonic a foutu à terre une fois je crois en 2006 2005 à Loba qui non bien que passer là on a baraté ce gars passer la solo tondé habité mais au moins à terre qui pour Obima pose à la grand il faut vivre un ombrage nani il y a grand. Comme Zakari pe na simana pe na yero yebana bato belé to yebana bango grâce na menyo sauté. Nous sauté. Oui mon mboka lo to mona ki bi bato nenyo so wana ona yeba simana nga gagner trop te. Na gagner trop na bato nga na banto yebana. Tu n'as expliqué bien. Et pour ça la confusion te que non nga na bonga na non noté.
Ti. Mwana mboka leo tomonaki photo ya moto outa pepa na ye mwana mboka Zakari tomonaki photo na Jean-Marc Kabound bapi paraître kala ta okoma soki omoni via luka cop via luka cop via luka ni cop botika ya luka cop via comme chômeur on se linga la façon de coûter combien te dire moka zongi kuna mais attends zongi impact via zala na ngokala ya uzana ngosute ba biso bato soit Paul na tranche na ba kinwa ba lobi na yeti ndeko lezere kindobika abete déjà kala le vieux pinasila na ye on comprend une fois quand nenga kena parlement alobi que non na kena fimbo ça les loroté na yebiso que no yombo tika na aluka ni cop pas Jean-Marc Kabound vieux c'est un flatteur Zakari c'est son travail oh maman aluka cop vieux zo luka cop comme chômeur Zakari baba so luka cop ya normal ceux qui ba rejoindre pas Jean-Marc Kabound mais ba ba bebana parce que niveau confiance maman livre les mapé ça yi ba bebana et ba pas Jean-Marc Kabound yo bi mbongo bona banoza ko ne pas et pas mon livre abongo lelo penza soki Zakari baba se ba pese ta moi ministère de communication abengi petit na rapport to soir to travailler au ligne vraiment bosana bomena kutu nakata bilanga ya solo ah nakata ta bilanga ndunda kutena biso na masina na siforko kuna na ta ouvrir ba manifestation ya kabila na okente ah bosana vraiment bon en fait ala batu bela format bimisa nga format ngati a format ngati mais batuni ya lo ba format wana bangunde ngati elo nye sala ba Jeremy yoga bazonga banani nga elo nye sala ke batu nyonso o Zakari bimisaka abeba na kana bango tomoni ba Jeremy yoka bango wana honorable Lézer azui bango na déboulonnage Jeremy yoga ko musala na déboulonnage bolo bateke Lézer azui okate ils ont bien temps yoka ayaki na cop ayaki na CV na ya bino na eluka bulo CV équipe mo malinga la facile même mutu na mutu pa na CV bato linga faso zolo ba wana ba na déboulonnage wana et pas Lézer ba ka bena ba CV na bango yo ze Lézer na benga bango Lézer benga bango ta Lézer benga bango ti elo nye sala bato nyonso baza bien na Zakari na sima babeba na kayeka ndaza mabe wana faut tout na zakle eza on la kofelo mide parmi ministère mabe ya Congo kofelo mide na kati pour azamu rando yemo akata ba petit donc akata ba mumi wana dans désordre azamuntu ya mabe ya ngono no moni be mabe Zakari baba so un esprit ba musicien ya ki yanké ya ki pomba et tout ça c'est ça le problème mais c'est un vieux que je respecte beaucoup on a le à chaque fois quand je passe à la télé sur la on a profité sur la moni micro bonalbi les gouvernements congolais bosser la Zakari baba sur monument parce que grâce à lui be mission ya lingala et je valait internet grâce à Zakari baba sur mission lingala biso nyonso yo to sali ba journaux télévisés grâce à mission lingala na ba télé 50 émission lingala commis grâce à Zakari Babasu l'état congolais na ninga mabete bosele mozolé via za mabe belé obino ko supporter té ata ni DP sazo kende wana na ibité deux mois belé moi mboka lelo na ministre bene nezali bato théâtre maboke ba ombe baningi ba bimoko bazo moko na boka ba ministre ba musicien bo na bo na openda sika na pena ya culture ba ko tia mutu nini po la coalition ya FCC na cash bo bosa na bazo mutu théâtre té bazo musicien té wana de bezate parce que za ba kota na bango moko o ba tia ba politicien o ba yima ma culture té o ba wa pona ko yiba ko détourner donc bo bosa ne lo wana babi pe kuna FCC bitumba kuna 43 42 ministères kasi baza ebele Julien Paluku kuna na Nemi moite etali bango wana babunda po bato na nyonso na loba à chaque fois quand je passe à la télé intérêt à population ezani po bowolela ba ministère wana boko sala nini po population se retrouver lelo soda congolais futa mamabe policier congolais futa mamabe policier na ngakutu o baza dépendre na palais balela route mieux po bazora déjà moi enveloppe mon normal on comprend n'est pas privé l'état fout avec combien sur 50 000 60 000 général on fout dans 120 000 francs lelo oyo président de la république andimaki penza école primaire bana batanga bongo gratuit c'est ça les manan au moins l'école primaire wana gratuité ya bana classe c'est ça les manan ce qui n'a pas limité to croire na loti kalaté dans quelques Kabila pas lobaki na ba ministre na yo ba rendre un très mauvais service na mandat na ye non il est pas lobaki mais na minute to zelanan Fati ana social au travail maza bloqué na FCC je te continue là bloqué na FCC Dis-moi Yebi. Je l'aime beaucoup hein. Moi j'aime Joseph Kabila n'est pas mauvais. Joseph Kabila bien que ba biloko musu bolana na poto wana biloko musu pesa monter pe lokuta. Joseph Kabila c'est un monsieur qui est venu révolutionner Mamibele na Congo mais malheureusement
bato ebele travailler na bango yombo na yombo. Adolphe Le Monde ça la bien. Bakalevi wana ba no travailler na bango bien, mais ba no ko servir makambo trop. Donc ce sont des gens au monde Kalevi, au monde Adolphe Le Monde, au monde Liota Njoli bienvenue. Au monde ba vieux mususu wana ba na besoin de servir Congo. Mais parce que tout fait na bato mabe belé. Lila la moro. Sikoyo to comme poussa na Kabila c'est un monsieur à féliciter. Muto abomi mboka monsieur a féliciter. Te yo moni Kabila ero chelo fulu na nzela. Kuna pe Bosco Tanga na lobi ke ye muto atinda sa ba. Na tuni wana baba to vérifier pe makambo petit. Est-ce que c'est solo? Est-ce que Kabila ne mutabano tia ba fulu nyonso na Kisasa? Kimbuta dans ali mbonga Kisasa a tia ba fulu partout. Est-ce que c'est Kabila? Kabila c'est un bon type. So ngai kutu. Kabila pour silanga na voter. Ya solo. Tu vois? Mais comme Fatia pour silanga na voter na Fatia. Oui, mon amboka to comme na suka gouvernement nini o population congolaise ba ko kozela penza. Gouvernement to ozela, oza gouvernement oyo bazoya pona ko s'enrichir. Ya solo. Oyo to mona. Le peuple d'abord. Na limite que notre population le peuple congolais va se retrouver dans le gouvernement. Natina. Ah, maman. Rendez-vous à Kalate ba bimisa en total na ce peuple va se retrouver. To comme na suka message nyoko ko lancer na ba o nyonso ba kotala. Chaîne Abino Zane. Congo Live Télévision. Congo Live Télévision, dans un regret trop, et ça va responsable à Congo Live Télévision. Moi, si on a un caméraman Abino, va travailler trop, mais pour foutre à bon, $100 à moi. Si on calcule, non, t'es tout solo là. Au moins, il y a Abino Internet, ça fait mal, bah, titre, non, boucha, ils ont le couta, contenu na 4 ans, sous. Il y a des sites, ok, c'est dans le bel bangoti. Ça, c'est le bel mino. On a le bosso. Bah, quand on va site, bah, amis, na poto. Mais pour foutre Abino Zayombo, hein. Au moins $100 par mois. Au fond, tu me $100, oui, moi, na bato fout à Andako. Attends, mon laton midi pour avoir l'information. À ça, la boisse, ça, la boisse. Il y a un job au niveau de l'enjeu. Ma carane makolo, ciseaux. Pour la nuit, n'a pas ça, Moussa n'est valé. Bah, accéléré là, à ce moment, bon, bien. Bon, tu n'as pas parfait, n'a pas bien. Bon, fout à bon, bien. Merci. Normal. J'ai déjà. Oui, Balandia Congo Live Télévision. Merci Penza. Vous dites que l'on a bon moment à mon Bino bana poto bo sambela rappel trop pour na Congo. Bo sambela pe pour na Fati on a pas gérer bien. Sinon te bana poto mingi pe bazana kati la muka mingi bazana na FCC mingi bana. Si bato la muka nyonso boya to bunda na pona papa Racine FCC Fati mo ko kangote. Fati mo ko kangote. Oui, merci mingi. Grand prêtre mais Trésor Mobiala. Mamana. Balandia Congo Live Télévision, bonne kolanda bongo na bokebi mona mboka poto soa na epenza tolobelaki Maimatali arrivé à mona mboka Eliezer tolobeli quelques sujets d'actualité ya mboka na biso Congo tokomi bongo na suka. Merci na ozaki bongo na sima caméra Guy Botambela. Merci na baonyo bazara mikila poto pour soutenir biso mon vieux Roger Luma. Mon le Belmonène et à président Félix, un tonton doux de caractère, mon vieux David Olito, le chef d'état-major, mon vieux Papi Kawaya, Jean-Si Bomoy depuis États-Unis, papa social. Nous sommes tous les